to perdre culture na biso yango na toali na bandeko na biso ya bapende bokoka mwa mbunda wana ekosala malamu mwa mbunda wana ekosala kitoko. Bandeko balandi chaîne KTJ Culture Africa. KTJ Culture Africa, toza na bino, toza ko beta vraiment masolo oyo etali mabina ya mboka. Musique ya mboka, awa tokei na mboka ya bapende. Toko talisa bino, ndeni bapende, ndeni babeta ka musique na bango, ndeni bapende ndenge babeta ka lokolo na bango, ndeni bapende babeta ka danse na bango, ndeni tundwa bimaka, ndeni ni makam ndenge sale maka. Oyebi bapende malamo, ndenge babeta ka be culture na bango. Wana John Makese akolanda biso partout monde te bisikano to bozali KTJ Culture Africa wana bomona ki moi kopema otopema ki ezalaki moi ba voyage to sala ki parti par là ko kende kozwa bikolo mususu pona eleka na KTJ Culture Africa tozala bino elongo tozala bino ensemble toko beta masolo etali culture bandeko bokolanda biso partout monde entier toko lela culture na biso ezabe wapi culture na biso eke wapi yango wana toko kundola culture ne mission oyo etali tokundola bosolo na culture tokundola culture na biso toyeba tozali wapi mwana Kongo yoze kolo nini obinaka musique nini to perdre culture na biso yango wana toali na bandeko na biso ya bapende bokoka mwa mbunda wana ekosala malamu mwa mbunda wana ekosala kitoko bokoka ngo malamu mingi wana toali na bino ensemble toka no mwa mbunda oyo. Mabina bien. Hey!
Oh
Bapende bolandi yango malamu oki yango kitoko makasi ndenge balobaka mupende mutu wandando mupende mutu wandando boki makinu wana ezali malamu mingi pe ezali kitoko mingi yango na toko beta masolo te toko beta masolo oyo vraiment etali culture toko beta masolo oyo etali mabina ya mboka ndeko na ngai yo binaka wapi bomoni mabina ya mboka yali gu yali be kitoko ozali be wapi bokolanda biso partout monde entier bisika na tu bozali wana moni la marraine Tatou mama Tatou azali wana kolanda biso depuis Faransa bakolanda biso mama Poudin Kachala depuis les États-Unis bokolanda biso bapende nyonso tu klika bapende nyonso tu na mboka nyonso tu ya bapaya bokolanda biso na pesi bino mbote mingi to alina groupe Mondo Pende Udile Mondo Udile tozana Mondo Udile tokobeta masolango ya Mondo Udile ndeko okolanda biso ezali promotion ya groupe Pende Mondo Udile to ali partout bisika nyoto bokobenga biso tokende avion ezali tokoya yango wana tokobeta masolo na nkumu mule oyo azali wana ako tondola biso akoyebisa biso makambo etali ntoki tokobeta be masolo na ye mbote papa papa yo kombo nani kombo nanga Wambe ya Shambundu Wambe ya Shambundu awa na kati ya groupe Mondo Udile uzali nani awa na kati ya Mondo Pende ngana azali president ya groupe Mondo Pende mule ye wana azali directeur ya Mondo Pende wana chef de section maro grabateur ya Mondo Pende toza na fils Santa azali awa za chanteur batteur ya Mondo Pende ndenge tozali awa ndenge lolenge utuni
Yangwana to komona bandeko ba kolanda biso bisika na to bazali monde entier. Oko ko bisa bandeko. Likansini yela kibino bopesa groupe oyo Mondo Pende. Bo biso likambo na likambo ezaga na tina nango. Topesa ki kombo ya Mondo Pende parce que Mondo ezali nano na bukoko bazali ko benga yango ngunga oyo bazali ko bengela baninga baza musika. Lokole na lingala. So likambo ezali awa bango po bayeba so bayoki yango balobi te na mbuka mkunjwa na likambo ezali. Detina topesa ikombo na groupe oyo Mondo Pende. Siko tomoni na kacha groupe Mondo Pende. Mondo Pende wana okoyeko bisa bandeko Mondo Pende wana etambulaka lolenge boni. Mondo Pende tozali awa totambulaka na bukoko. Na bukoko wana biso nyonso soki tozaboye bambunda ezaboye. Tokotambula na likanisi moko. Ya bwanya soki mkonzi kuna alobi tozokende tokosala boye yango wana tokosalela po msale bo ebonga. Donc tozali batu ya respecter oyo mutu azana mbula tona compétence ya biloko wana déjà soki alobi beso mwa toboya ezate. Pona koyoka yende omona totambula ka lulenge moko. Tomoni bino na kacha groupe Mondo Pende udile. Bino na kacha groupe Mondo Pende udile. Bolingaka kosala ba instrument te ona lopoto oyo bako biango ba instrument ya bamindele. Namoni boyo sala kaka traditionnel. Okoyo ko bisa bandeko ba kolanda biso lolenge nini boyo sala. Bango balanda ke biso tozana tradition. Tradition na biso esengaka te biloko ya mundele ekota. Soki ekoti ya biso ekomi su tradition te. Pona yango to batelaka bakoko ndenge bazali kosala yango na lolenge pe biso tosalaka. Ngayo ekoti sensima ezate. Vaut to traduire yango ndenge tradition esengeli. Siko na kata groupe Mondo udile. Bozaka ka bapende ya gungu ou bien bapende tika pape bazali ou bien bosanganaka ou bien lolenge nini. Ok, merci. Na groupe ezali sanga. Tozaka bapende ya chikapa, so az artiste azali, mumbala, soki az artiste azali, muluba, mumbunda, do ekolo nyonso ya Congo. So az artiste oza kompeta, ozala neti peti na ngai oyo aza mupende te. Aza ndeko na ngai ya musuku, melikula az artiste, aza apte na makambo nyonso. Alors lelo bakomona ye partout que non. Azam pende te mais azakati abapende parce que az artiste. Mais c'est quoi yo? Ko bisa bandeko eloko wana ezali très important alibe musuku. C'est quoi yo? Tango kota na kati ya groupe Mondo Pende udile. Bozwa kita ya kolakisa ye monoko wana bapende ou bien lolenge ni pona akoemba monoko wana ndiye lokwa bapende na mwa mpembe na lokwa bampende. Bon, tango mtu akoti to initier ye. Ndenge to embaka ndenge to betaka kompe akoko beta ndenge so beta wa ya moko miyebela te bango moko balakisaki to betaka boye mbundo yo boye koyemba tozo yemba wana ezolo baboye yemba ka boye boye alors lokula za apti omoni ke akomi pe artiste lokula mope mopende ayembaka kipende akobeta mbunda bapende akobina pe kitoko soki azana mbunda te akepi abini kuna omona ke wi akoma mopende. Bandeko balandi chaîne KTG Culture Africa boko mona bapende ndenge bako bina na kacha bapende baboya tribalisme oto komona na bateke bako swana bako bunda bapende babona bango tribalisme yango to tia micro na ndeko oyo alibe musuku akoloba tango yaki na groupe Mondo Pende udile bambaki ololenge boni. Merci. Tant on a qui na groupe Mondo Pende, bayambaki nga comme artiste nyonso. Balakisa ki nga lokola mwana soki azok abandi classe sika. Ninge balakisa mwana abandi na première maternelle, deuxième, troisième maternelle ti akoma na université, ni na zape licence nanga na Mondo Pende. Yango msala Mondo Pende lakisa nga yango na kubina, koyemba na kubeta. Donc tu pende ngozali wana oka ape kipende. Mais na yoka kipende mais moko mais koyemba kipende na yemba kapo balakisanga ndi koyemba kipende. Siko tango siko to beta na kata groupe Mondo udile omoni groupe ngolo lenge boni. Te groupe eza bien. Groupe eza premièrement éducation bandana na ndakuti okutango pa baninga. Ba minga kitoko na vana bango mbula na mbula ana sali 18 ans da na Mondo Pende. 18 ans na Mondo Pende. Bandeko balandi KTG Culture omoni na kacha bapende tribalisme ezate. Yango na boko mona bandeko mususu oyo boko tala ono taza congolais te o awuti bipai boye. Mais ayebi culture ya batango ameseni akosala mosalango malamu.
En tout cas, na pesi longo mingi ndeko. Merci ndeko. Wana tokoleka na papa Moule akoyebisa biso makambo o Italie pe tokotuna ye na kacha groupe Mondo Pende. Mbote papa journaliste Alpha. Tout d'abord lelo na yambio nesengo ndengo bengi singa na chaîne na bino no ya toloba pe sengil ko loba pona makambo concerné culture Pende. Makambo Italie culture Pende ndenge boko loba ndenge boko talango awa okoyeko bisa biso na kati ya groupe Mondo Udile makambo na esala makalo lenge boni uzali nani? Bon ngai kombo na ngai Mulemesa Jean-Léonard Moule mais mingi babenga nga kombo ya Moule naza directeur naza deuxième personnalité na kati ya mouvement. Mouvement oyo je pense que notre seul na lingo déjà 21 ans. Mouvement tout ça na on a 21 ans. C'est tout ça sous bana meke. To koma ba professionnel. Ndengo zo mona biso boye ezate ke noka pona Kinshasa. To za partout. To kenda pe partout. Ce qui peut au côté na WhatsApp ou tal do beti www au mona biso pe na kati kuna. Mais lokola biso nde to lelo to ye na chaîne oyo eza meilleure chaîne o ezo la sa monde entier. Yango to sepeli na milo ke no groupe est bien organisé. Au commune, on a déjà très bien. Hôtel de ville, tout ça bien organisé. Tout un statut un règlement d'intérieur. Mouto ben abso que noto kende n'importe quel pays, tout ça n'a droit au kende parce que tout ça bien. Bandeko balandi chaîne KTJ Culture Africa. Bomoni bandeko bako beta masolo ya kacha group Mondo Pende Udile Mondo Pende bako beta masolo ango bomoni bango baza ba responsable bako sala musana bango ndenge elongo bani et puis toko passer maloba na papa owa azali nde toko kota so na kacha masolo na biso mbote papa journaliste papa bandeko bako landa biso walibena na kacha group Mondo. Vraiment merci beaucoup papa pour na mutuna pe na sepeli komona chaîne oyo natikala koyoka te na ebite soki bozangi ya courant soki pe likambo nini na ebite chaîne na bino na yoki mwa lisolo kaka na minute mondo ezalai ko benga mutu abungi na zamba koko retrouver ye a partir ya kombo yo bazo benga lelo mondo soki zo beta na kwe moko boye donc yo zalai na katikati ya zamba obandi ko landa son ya mondo wana zo beta ti okoya ko se retrouver zokande na zai ko tem susu baninga nde bango bandeko bayambio après bimina na kati so bisika obonga kinasa vraiment na sepeli mingi na chaîne na bino tuno pe tu na ndenge pe ongana ya mili soki malobe zali yonde papa journaliste mko ko zinga ni tuno msusu me yo yangwana na zonk le réponse bandeko balandi chaîne KTJ Culture Africa. Toi libena bino toko beta masolo etali mabina tokundo la culture na biso tota la culture na biso ezali wapi bandeko lelo tokoloba mingi te chef ngungi nzamba akoloba mingi te ndenge boyebi to beta masolo ya kovanda lelo ezali masolo ya kotelema toko bina ndenge sengeli toko beta mindule ndenge sengeli chef na biso okoko bisa bandeko dans nini oyo baminganji babimaka. Bon, dans ce oyo minganji babima nango yango dasu wana tobenga ngo mukanda wana ezali hamba oyo bakoko batika bango basala banzembo na bango tango bazoya kobima awa eza banzembo tili difela na oyo toyembi awa na rythme pe difela ya oyo tobeti awa yango wana ndi babimelaka ezala tundu ezala nani eza na banzembo na bango siko tokomi kote ya mukanda ya baminganji na banzembo na bango. Siko mukanda wana ko esa bandeko la lingala mukanda ezali kutimo ya bakoko banda bakelaki biloko wana culture bapesi yango kombo po eza na maboko ya mibali etali basi te ni baza wana mbali mwasi moko azali mibali na mibali. Papa journaliste chef tangu msusu akokoloba mukanda ezali yotiso ba mibali bakenda kokata oyo bandeko balandi KTJ Culture Africa nzembo oyo mukanda eza ko rappeler soki mwana mobala botami bakataka musutu
Voilà. Oyo komona bako kata musutu na li français ba appareil génital na lingala bako kata musutu tango boti mwana mobali bakati musutu tango bakati musutu akolite akoli tango bakati musutu akoli wana yango nzembo wana tango bako kata musutu tango akobima wana yango ekosala wana toko kolanda nzembo mukanda kaka tango tomona ba minganzi no bakobima na mukanda. Oui, nzembo ya mukanda pe ezali tokoki koyemba yango avant ba minganzi babima. Siko toza kobeta nano nzembo ya mukanda. Yango nde tozobeta sima nango tolakisa pe baninga wana pe bakopima wana. Nyonso tu toyekolaka kuna na mukanda kuna donc toyekola makambo ebele mais ebele bamona on dirait neti comme si culture apende ezali pauvre ezali riche parce que bana na biso mwana nyonso abotami ya mobali tango bake kokata ye kuna nde balakisa ye makambo ndeni batongaka ndako ndenge nini akosala misala boye ndenge nini akosala boye éducation même ya bapara na kata ndako tozwila yango pe à partir ya mukanda kuna l'air mwana akobima asokima na respect nyonso tu esika azokende oyoka no mwana oyo asiakenda deja na mukanda. Voilà. C'est très important bandeko balandi chaîne KTG Culture Africa soki na comprendre mukanda et ali soki boti mwana mobali tango otolinga kosala ye okata ye musutu tango soki bakati ye musutu akobima okomona mwana moko akobima respect ayebi pe kotonga. Oui, ayebi kotonga ayebi musala nyonso tu kokanga bapuku kokanga bampuku kokende ko pêcher c'est que nyonso oyebela de partie ya kuna ya mukanda oyebela kuna yango wana omoni culture pende za culture mo ya mayele eze loko moko baza bien organisé yango tokoka be nzembo wana mukanda tobina nanu John Makese omoni nga bakatanga musutu nakobina mukanda